opesaka ntango oboto na yo ibondi na olumasia Bonjour, soyez les bienvenus dans notre nouvel numéro. Na pesi bino no sombote mingi na kombo na kolona biso Yesu Masia. Lokola momesano ndenge bozali kozela ete solo tokota na kati na émission na biso mokoma lelo. Oyo azali kolanda biso mbala liboso na kosenga na yo ete solo osabone po ete to yeba ko zwa babone oyo balingami na biso ba oyo bakolandaka biso mokona mokolo okoma moko ya bamambre na biso ete émission na biso ebaka kolekana na niveau pe na ndenge oyo yo osengeli. Alors sans plus tarder tozali na mosai na nzambe oyo tokoyamba mokoma lelo na émission na biso mokoma lelo po alekana kopesa biso toli nini oyo nzambe akokamba ye lelo na kati na yango. To luka tozwa mosali na ye na kati na line po na to yoka ye na nyonso oyo esenge na biso to yoka. Kobosana te o partager émission na biso solola na bandeko yebisa bango ete Yesu émission na biso ya Eva Serge TV ebandi moto nyonso aiba kokota po ete toyeba koyoka mosali na nzambe na oyo ye akosola na biso mokomba lelo. Tozwi ete tomeka lisusu bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa, bonjour. Si kozali na yoki mwa musique ezali kobeta wana na ebite soki na kati na wanda na kati. Amen. Po balandi na yo bazali kozela yo bayoka yo na kimia nyonso. To sepeli mingi pona kozwa mokoma lelo. Bino nyonso bozali kozela po boyoka Pasteur Loli na oyo alesaki biso mikoleleki na ba commentaire pe botindaki na ba message mosusu pe komantaki na kati na émission na mokolango lelo oyo tozali kozwa ye lisusu tozali na ye longo tokoyoka ye. Alors topesa ye maloba po ete a introduire biso na ekotelo ya sili kokota na ngonga oyo na kati na chaîne. À vous l'homme de Dieu. Nzambe alola azwa lokumu parce que ngolu oyo tozwi epai na ye loboko ya motebi kopesa biso yango te. Alléluia. Bapesa biso bilamba, bapesa biso bambongo, bapesa biso biloko ya kolia. Mais oyo Nzambe apesaka biso loboko ya motebi kopesa yango te. Amen. Yango toza sanse ya kotombola kombo na ye likolo na nyonso. Pe kotatola bolamu na ye likolo na nyonso. Tokumisi Yesu vraiment ezesengo mingi pona koyoka maloba oyo ebimikati na ngumbu na Nzambe, le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ oyo alesa kilimo na bato mokumba na ye pe choix oyo ya choisir na vie na ye ete Nzambe a utilisé ye
po ete milimo na biso elia bilei ya molimo ebika etonda na bilei ya molimo po ete mokolo na suka mboka na Nzambe ezala place na biso oyo ebongisameli biso pona kovanda. Alors tokozwa mosali na Nzambe temps mingi te, ye lelo aleka asolola na biso oyo Nzambe asololi na ye pona koyebisa biso bayoki. Yo moto za kolanda biso osabone soki nano sabona te, partager chaîne, yebisa bandeko. Passer Loli asi akoti abandi deja kosakola, bandi ko tatola, abandi ko décrire, azali ko sala nyonso yo Nzambe a inspira ye na bomoi na ye po ete biso to leisama tobika. L'homme de Dieu malobe pesameli yo pona to yoka yo oyo Yesu abelemi na yango kati na yo mokolo malelo po ete biso tobikisama. Amen. Ok, tobondeli na kombo otaki ya divinité. Alléluia. Oye kongolaka divinité. Oye ezali escalier spirituel, ezali direct près de tester et la tête le nom de Jésus-Christ. Parce que yango nde moto zo relié pa biloko ya likolo po to transmettre na bana na bato awa na se. Amen. Tobonde na kombo na Yesu. Yawe Nzambe tata mozalisi na likolo na se, kombo na yo ekumisama, kombo na yo esanzolama. Amen. Yo nde Père de la lumière, o incarné lumière na yo na kati na biso na nzela na mwana na yo Yesu Kristo. Yango Psaume 36 elobi tokomona pole na kati na pole na yo. C'est que moto oyo ayepai na yo pole, masi ya Yesu nde akomona pole. Tika te liloba na yo ya midi ya lelo ezala pole pona kongengela bato nyonso oyo baza na kati na molili, oyo baza na kati na ignorance, oyo babungi nzela. Liloba na yo ezali mwinda ememela bango lumière, ememela bango délivrance na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Kombo oyo ndi mama na likolo, likolo na nyonso, liboso ya milimo, liboso ya ba ange ya Nzambe, liboso ya église, likolo ya ba domination pe ba trône nyonso. Eyebi kombo oyo. Tikate na kombo na yo Christ Jésus. Liloma mokolo malole za la transfigure na puissance ya Saint-Esprit. Pona kopesa vie na biso bana na bato. Na se ya moi. Totiki yo le véritable enseignant. Olata serviteur na yo. Pona ko enseigner. Je suis une vase. Oyo sepeli ko utiliser. Sala mokano na yo. Ote pepe na yo bika. Nzambe ya Ntoma Bolia. Nzambe ya batata na ngai. Nzambe ya Abraham. Nzambe ya Isaka. Nzambe na Israel. Nzambe na makoki nyonso. Kombo na ye kumisama esanzolama na ntongo ya lelo na kati na bana na bato zali Nzambe. Amen. Amen. Ok, enseignement na biso ya lelo eza na mokanda ya Genèse. Moko ya l'un des livres oyo prophète lui dit Moïse oyo Nzambe a révélé qui début ya création physique. Genèse chapitre 3 verset nango 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Alors il entendirait la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cacheraient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Amen. Alléluia. Thème na ngai ya pokwa lelo na titile yango Où es-tu? Oza owapi. Histoire oyo ezali vie ya premier fils de Dieu Adam oyo Nzambe attribué cadeau pour être à vivre un peu et en sécurité pendant l'existence na yo oyo Nzambe apesaki ye na se ya moi. Mais à cause ya manque ya foi, à cause ya manque ya considération ya maloba ya Nzambe, akweyaki na piège ya malin. Pourquoi na lobi manque ya foi? Parce que Bible lobi na mukanda ya Hébreu chapitre 10 verset nango 38 à 39 et lobi les justes à vivre par la foi. On a koloba ete vie et à travers ya foi. Oh, la foi ezali acte oyo emonanaka na misala. C'est que na kati ya vie ya Adam azangaki kondima parce que ametraki na loba ya Nzambe en pratique. Ayokaki na ye Nzambe ayebisi ye kolia te soki olie okokufa esengaki oyo ayokaki amettre yango en pratique po etalisaki aza en foi en Dieu. Mais ye ametaki yango en pratique te, mais ye asepelaki komettre en pratique les seconds enseignements oyo diable amemelaki ye. Asepelaki komettre malobana en pratique pour akoma lokola Nzambe. Or en réalité Nzambe pour akoma Nzambe aliaki mbuma te. Amen. Mais Adam pour akoma Nzambe aluki alia mbuma. On dit quand ezalaki chemin pour laquelle oyo ezolongola ye liboso ya présence ya Nzambe. Oyo ezolongola ye abungisa nyonso oyo Nzambe apesaki. Or esika totangi ezopesa biso pendant que Adam alie mbuma nde oyo Nzambe apesaki ye abungisaki yango nde esalaki ete akende kobombana na kati ya banzete. Tango Yawe na Bibele aye pendant le soir pona kosolola na ye. Oh, awa nalingi nalobela mystère ya église na temps ya Christ o babengi yango avènement du Christ. Na kati ya avènement du Christ tozomona retour ya notre Seigneur Jésus-Christ oyo akoya kozwa église na ye oyo atikaki na kati ya jardin oyo tobengi mokili. Mais problème ezali tango Christ akoya esa kokuta biso na position atikelaki biso parce que tango Nzambe ayaki na jardin akutaki lisusu Adam na position batikelaki yango Nzambe atundaki ye oza wapi. Amen. 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 Siko lelo nkolo ye kotuna bato l'église na ye oyo atiki bango na se ya moyo oyo po eza na mokolo akoya kozwa bango. Yango eza mystère oyo Nzambe ayaki na jardin mpona kosolola na Adam. Eza mystère ya enlèvement oyo Christ akoya mpona koya kozwa église na ye. Problème eza makasi tango Christ akoya akokuta biso dans la foi, akokuta biso
en communion avec Yé, akokuta biso tozo pratiquer la justice, akokuta biso tozo tambola na nzela ya solo, oto akokuta biso déjà tobungi nzela. Parce que tant Nzambe yaki kokuta Adam na jardin, akutaki Adam déjà bungi nzela. Sakei a bombami. Oh Seigneur. Ok. Si qu'on attend oyo, nous avons les enseignements. Oyo diable azoya nango. On a kolongola bato. Na kati église yankolo. On a kolongola bato. En foi avec Christ. On a kolongola bato. Liboso ya présence ya Nzambe. Parce que yebi que Christ a fait sa biso promesse. Promesse wana eza mabala te. Promesse wana eza mbongo te. Promesse wana eza bandako te. Raison pour laquelle tozo adorer Christ. Eza pona bandako te. Eza pona mabala pe misala te. Eza pona ba promotion te. Mais eza pona vie éternelle. Parce que avant Christ aya, ba riche bazalaki. Bato babala bazalaki. Nyonso ezalaki sur la terre. Mais dans le loko moko, oyo ezangaki la vie éternelle. Oyo a promettre bakiye kolo. Alobi na kei obongisa sika. Na koya kozwa bino. Oh, bato ya koya kozwa. Il faut bakuta bango baza préparé. Parce que bakuta participer. Na kati ya annonce ya mise annonce ya poste te. Si baza préparé te. Mais lelo bato ebele babungi nzela. Balongwe esika Christ atikaki bango. À cause ya d'enseignement. Oyo diable amemi na kati église. Amemi na kati ya mokili. Le diable a fait lisusu serpent oyo toyebi na jardin te, mais le diable alati veste. Oui. Le diable asimbi bible. Amen. Le diable alati manteau. Le diable alati tord. Le diable asimbi canne. Le diable a marché avec des miracles et des prodiges. On a kolongola peuple ya Nzambe na présence na ye. Amen. Amen. Alors, bato ebele lelo babandonner, bansembler l'église du Seigneur à cause il y a bien matériel. Biloko oyo ezali passager. Or, Adam ndima kobongisa nyonso na jardin po na eloko moko ya simple ya mbuma moko andimi kobongisa nyonso. Ndenge mpe bato ebele lelo à cause ya cupidité oyo esali bango ke baye na Kristo no mpo babika, me bango baye mpo na mabala, bango baye mpo na misala, bango baye mpo na bapromotion, bango baye mpo na badésir des choses de la terre. Yango lelo Satana alongoli bango liboso ya présence ya Nzambe. Misoko mpona ye okenda eso église te mpona nini? Ote mpona sambeli mingi na ozwa mosala te, na sambeli mingi na obala te, na sambeli mingi makambo etambola te, na sambeli mingi vi na nga naomona changement te. En réalité biso toza bato ya mokili te, toza mpe na droit ya biloko ya mokili te. Oui, tokoki kosalela yango parce que toza na kati ya mokili, mais yango te eza objectif na biso. Amen. Parce que atako Paul azoloba nini ekokabola ngai na bolingo na nkolo? Est-ce que nzala? Est-ce que bolumbu? Est-ce que maladi? Est-ce que bitumba?
ayebaki te tanga na parcours na biso na cerveau ata toza na kati ya Christ eza na makambo ekotungisa biso na yango te ekolongola biso na position na biso lokola basambeli ya solo lokola bana na Nzambe yango kotinda biso te tokende kolia mbuma lelo ba église ya lelo bana ya Nzambe balie mbuma mbuma nazoloba eza nini eza obéissance il y a enseignement il y a ba pratique lelo ekoti na église omoni mwana ya Nzambe na église lelo bakomi kosokola bato na kati na église po bato bazwa bénédiction po bato bazwa misala po bato bakende wawa. Or, en réalité, nous avons le sang de l'agneau au épurfiaka, plus mieux par rapport à toute cérémonie. Otokosana siamon. Les lopana ya Nzambe babungi bazali sous place ikola tipela ki bango pe à cause ya makamba mokili lelo mingi ba changer ba identité na bango église ya lelo ekotisi magie du sexe okokota na kati église okoti na kati na église ya lelo ba pasteur ya lelo ba changer ba forme na bango ba longwe mibali ba komi basi bakomi ba homosexuel bakomi ba pédé bazali susu na forme oyo te pour atikelaki bango bandimi ya lelo babungisi l'identité na bango position na bango lokola bana ya Nzambe à cause ya kamba mokili à cause ya koluka kokoma parce que Adam soki abungisaki jardin po alingaka koma okoluka kokoma na volonté ya Nzambe eza malamu me koluka kokoma na force na yo moko ekotinda yo obunga nzela bato ebele mpe lelo mpona koluka kokoma basi ya mabala mpona koluka kokoma bafulana bayebana na mokili biloko ya mokili epesamela bango bafukamela bango balanda bango basala bamiracle lelo babungi nzela lelo baza lisusu te esika nkolo atikaki bango mingi basepeli koteka nzoto na bango oyo ezali tempelo ya Yawe na bibele na nzela ya vi ya masumu amoni ke mbuma oyo ya lisumu nde kofasilite ngai nazwa mbongo nafutela ndako naliesa bana ndeko na ngai na vi wana ya mbuma lisumu yekobo oyo osepeli kolia po koma po oyo ozwa oyo oza nango posa eza malamu yeba mokolo moko bakobwaka yo yeba mokolo moko bakobengana yo parce que Christ alobi mokolo wana ntango mokolo feti akoti na kati ya feti ntango akoti mutu moko na kati ya feti azalaki na elamba ya feti mpe babenganaki ye libanda ndenge babenganaki ya dan ndenge mpe bakobengana yo mokolo Christ akoya akobengana yo ata lelo bamoni yo na église mais soki vie ya bonzambe vie ya pureté vie ya repentance vie ya sanctification oyo ezali identité ya Nzambe oyo ezali position na biso lokola bana na Nzambe oyo toafishe na kati ya mokili soki eza kati na biso te osala mosala pamba yango ndeko na ngai olatuni yo oza wapi oza wapi oza na ekobo oza na kindoki
ozana milangwa, ozana mafia, ozana escroquerie, est-ce que yatika ki wana? Parce que yatika ki biso wana to. Amen. Atika ki biso na chambre haute. Oh Seigneur. Et pour ça ba yeko libo ke de Zelanda. Oh libo na chambre haute. Et voilà qui sa libosi à présence na yo. On libosi à présence ya Nzambe. Ba impidi ki ba yakate. Ba idolâtre ba yakate. Ba sorcellerie ba yakate. Parce que libosi à présence ya Nzambe. Et je sais pas ba santu bazo poussam. Amen. Parce qu'il y a bengi biso. A bengi biso. Le lenge tozalaki. Parce qu'à Zoaki a dans la poussière. Quand on a la poussière, c'est la vie du péché. C'est la vie de malédiction. Et c'est qu'à Christ a Zoaki biso. Après c'est biso forme. Nengen Nzamba pesa qui a dans forme. Dans là il y a œuvre de la croix. Et c'est qu'à tozu forme. Et c'est qu'à biso ba homme péché. Batamasum. Tozalaki sanctifié. Alongoli biso. Ancienne création. Pour comme ma nouvelle création. Mais lelo. Ozawapi. Kala vie ozo tambola nanga. Kala vie ozo vivre. Kala makambu yo ozo sala. Soki lelo nkolo aye. Akokuta yo wapi. Akokuta yo wapi. Parce que kala mingi te nkolo azoya. O ezaka mongongo na ye. Ndenge Adam ayokaki mongongo. Message eza mongongo ya Nzambe. Pona koyebisa yo oza wapi. Ndeko na nga oza wapi. Esika oza wana. Bima. Zonge esika nkolo atikaki yo. Parce que kala mingi te nkolo azoya. Kozwa ba oya ye. Akokuta bango na position. Vous êtes là, l'homme. Et si koza wana. Amen. Nzamba zo sepena na ngote. Yanga tuni yo zawa. Longwa na viwana. Loi mokili. Longwa na vie ya péché. Longwa na vie oyo Satan a memi yo. Kokanisa te siko bomba miwana. Ndeza véritable refuge. Refuge na biso za Christ de Jésus. Amen. Refuge na biso za Christ de Jésus. Adake ne ko bomba na banzete. Tamu si yo bomba mina se ekobo. Tamu si yo bomba mina se ya singa loketo ya famille. Tamu si yo bomba mina se ya puissance ya magie ya sorcellerie. Mais il y a véritable solution te. Il y a véritable protection te. Refuge na biso. C'est Christ de Jésus. C'est la parole de vie. C'est la parole de Dieu. Motu nyonso abombami na kati na loba Nzambe. Azali assuré. Na véritable protection. On va toutes les protections. Likolo na nyonso. Na yo koyebisa yo Nzambe azotuna yo. Oza wapi? Esika yo oza wana. Nkolo azoyebi yo wana te. Vie oyo ozovivre wana. Nzambe ayebi yo na vie wana te. Makambo oyo ozosala wana. Ezosepelisa motema na ye te. Parce que yo atikaki yo wana te. Yo atikaki yo na vie ya liloba na yo. Lelo bandone liloba. Lelo bandone vie ya prière. Lelo bandone vie ya kosala Nzambe. Lelo bandone vie ya église. Okoma tongo pokwa. Derrière ya makambo mokili. Derrière politique. Derrière makambo basi ya bato. Derrière makambo ezopesa Nzambe lokumu. Nzambe ayebisi yo bima na makambo ya. Ayebisi yo oza wapi. Yo moko sala réflexion. Oyeba soki oza wapi. Nga naza kaka ange oyo
ya telemisi na mopanga na maboko pour être na protéger jardin na ye pour être moyine azonga lisusu asimba vi na yo te parce que Bible lobi Nzambe a établi ba chérubin na porte ya paradis apesi mango ba épée flambeau na maboko pour ba protéger jardin nga naza moko ya chérubin lokola serviteur ya Nzambe on a simi mopanga eza liloba ya Nzambe mpona koprotege yo parce que oza jardin ya Nzambe moyina akoki kozonga te mpona kosimba vi na yo akoki kosimba azonga te mpona kosimba ame na yo liloba mokolo malelo ezo empêche ekobo na vi na yo po edétruire yo te pindoki na vi na yo esokoli na vi na yo makambo mabe na vi na yo po edétruire yo te na ye mpo memeli liloba oyo mpona koyebisa ozonga esika Nzambe atikutelaki yo zonga esika nkolo atikelaki yo kote yo oza wana makambo ozosala wana eza ya nkolo te zonga na position na yo pesa position na yo pesa identité na yo kokende kobombama na masumu te kokende kobombama na mokili te kokende kobombama na makambo ekobomba yo te parce que Nzambe azoya Christ Jésus azoya Jésus vient bientôt soko ozondima te na rappelo yo na rappelo lisusu na kombo na Yesu que Jésus vient bientôt azoya kozwa église na ye oyo akufelaki na Golgotha oyo asopaki makila na ye mpona église na ye yango nayebisi yo ndeko oza wapi parce que Christ azoya tika molimo mosantu esimba yo ndeko nyonso oyoki enseignement oyo nakoka lelo ememela yo vite elongola yo esika obwatana ebimisa yo esika ozali ezongisa yo liboso ya présence ya Nzambe ezongisa yo na vie ya kosambola ezongisa yo na vie ya kosalela Nzambe ezongisa yo na vie ya kolanda Kristo ata bitumba ata pasi ata kozanga tangama na ye aza chemin aza vie et aza vérité soko ndimi koyamba masonge ya diable okosala yo bungisa oyo Nzambe abongisi mpo na yo Nzambe ya bantoma apambola moto nyonso oyo ayoki message oyo na kombo na Yesu amen 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 mosali na Nzambe baye nyonso bolandi biso na ngonga oyo bolandi malamu nyonso ebimi mpa na mosali na nkolo en tant que instrument ya Nzambe na bomoi oyo Yesu na biso aza utilize mokomo lelo tokumisi Nzambe vraiment na maloba kitoko ya kimia ya motivation ya exhortation oyo ebimi epai na mosali na ye oyo apanzaka sango na Yesu oyo alesaka milimo na bato mokonzi Nzambe atala oyo abongiselaki mombo na ye na vie spirituelle pe na vie charnelle ayeba kokokisa yango yo mutu olandi biso na ngonga oyo lokola momesano na koyebisaka bino soki ozali kolanda Eva Serge TV zala na Bible no na maboko et puis kolemba te biso pe basali na Nzambe tozali na posa ya bapriere na bino po ete Satana pe abundisaka biso botika pe biso na mabondeli na bino kobosana te Pasteur Loli abianga makombo na mapriere na yo po ete Nzambe continue kosalela ye mokolo asima koleka lisusu na chaîne na bino aleka kosalela Nzambe na ye koleka ndenge asaleli ye lelo tokotika mabe pa na bombo na Nzambe mpona koclôturer na nyonso asali mokolo malelo po tosukisa émission na biso pe apesa biso liloba na ye ya suka yambo ete aclôturer émission na biso ya lelo. À vous l'homme de Dieu. Nzambe ya lola azwa lokumu
na kosenga na ba abonné nyonso ba soutenir TV oyo parce que ezali mpona kobikisa milimo parce que Satan akosepela te esika vérité ezobima oyebi ke lorsque bato bakoyeba vérité bakokangolama seka kobundisa seka kotia kilo bakotia bolembo parce que lelo bato bazosepela kotala ba TV oyo ezomema nango ntina te ntango mosusu batie foto ya bolumbu ya moto bato bazomona bazokomante mingi bazoka kotala mpe kopanza yango me oyo eza message ya nzambe bato bazoka kopanza te yango nasengi bandeko nyonso babone ya Serge TV bapanza message oyo ntango batelecharge yango bapanza yango na ba WhatsApp na ba Facebook na ba Instagram nzambe akokambola bana. Amen. Tobondeli na kombo na Yesu. Hallelujah. Nzambe ya lola mozalisi na likolo na se opesaki évangéliste na yo se makoki akoka kolia yango akoka kosombela yango ndako me asombi b'instrument mpona kopanza liloba na yo nkolo yolobi ohonoraka baoyo bahonoraka yo ndenge azohonore liloba mpe mosala na yo kolo honore mosala na yo kolo honore mosali na yo tombola chaîne oyo tombola misala mosali na yo na kombo na yo Jésus Christ liloba ya lelo ebuka bafondima ya diable oyo atonga na bana na yo na moto nyonso akoyoka ngo fondema ya satana ebukana na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. L'onction à Saint-Esprit et impacté via Moutouana et même ma transformation na kombo na yo Nzambe na lola Nzambe ya bolia oza Nzambe na likolo na nyonso totanga na livre te mais tomona misala na yo na misala no nde tondimo za Nzambe mimonisa lisusu oza Nzambe na makoki nyonso ngolu na yo ebatela mombo na yo ebatela évangéliste na yo ebatela mosala opesi ye ebatela bato bakoyoka message oyo na kombo na yo reste Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup l'homme de Dieu na message ya sengo pe na prière ya kimia ya lipamboli oyo osengi na katina tata yawe na bibele pe kolo na biso Yesu Masiya aleka mpona kosala tondimi yango pe ete esi ekokisami na kombo na Yesu Masiya. Alors amen. Mpona tokoltire émission tokolibere mombo na Nzambe po ete aza pe na makambo mosusu akoki kosala sango na Yesu mosala na Yesu ememaka biso partout totiki yo mombo na Nzambe na kombo na Yesu Masiya akoka kobatela journée ya lelo esila na kati na kimia. Amen. Kola zolokum. Alléluia. Bolandi malamu bino babone na biso ndenge bolandi biso na kati na journée ya mokoma lelo mosali na Nzambe tozalaki na ye na kati na émission lelo na ligne lokola momesano boyebi Pasteur Loli alors atei biso lelo alesi milimo na biso lelo yo moto zali kolanda biso mbala liboso kobosana te osabone kobima kaka boete oyoki chaîne oyoki mate oyoki liloba oyoki makambo Nzambe bimisi oyoki ba point musu ba référence mususu ezali ke etouché yo kobosana te pona ko like émission na biso place wana esali boye like yango aimer émission na biso et puis eza na cloche moko wana eza wana sine ya ngonga appuyer na cloche wana soko appuyer ko ende tina niveau ke on y a tesika ezoloba ke non et permettre yo ozalaka notifier alors
na moment nyonso Eva Serge TV akoleka ekopesa yo notification mpona koloba ete ezalaka prêt to prête mpona ye Eva Serge TV elingi koleka. Na pamboli bino nyonso na kombo na Yesu, bolingo na Nzambe eyingela na kati na bino, na toli o Yesu apesi à travers mombo na ye, linga ete Yesu akuta yo ne sika oyo atikaki yo. Kolinga tete Yesu aye akokuta yo ne sika oyo atikaki yo te, ekozala mabe mingi, okozala rejecté, okobenganama ne sika oyo Yesu akoluka ete amona yo ne sika wana ntango yo koluka ya kozonga Yesu akobengana yo. Lolenge moko Nzambe na bomoi abenganaki Adam po ete akutaki Adam ne sika oyo atikaki ye te. Alors eloko nini esikaki Adam alongwa ne sika Nzambe atikaki ye ezalaki kozanga mayele na ye, kozanga bososoli, kozanga kotosa maloba na Nzambe oyo apesaki na kati na ye, kosimba kote oyo te, simba kote oyo, kolia oyo te, lia kote oyo, kino na kopesa yo nzela. Me ye ayoki demo, ayokaki Satan, pona nini atosa Satan po akoma lokola Nzambe. Nzoka jamais koki kokoma lokola Nzambe. Nzambe na lola pambora mosali na ye, a continuer pona kosalela ye, mbana sima aleka lisu na Eva Serge TV pona alesa biso koleka ndenge alesi biso mokoma lelo. Na pamboli bino na kombo na Yesu, bolingo na Yesu ezingela bino nyonso balandi ya Eva Serge TV. Soki olandaki biso mbala liboso osabone pe partager video moto nyonso oyo yo yebi na kati na Facebook, na WhatsApp, Instagram, Twitter, tindela bango yango. Nzambe na lola lekala opambola bino. Tokutani lisusu na nouvelle numéro na biso oyo koya na mokolo Nzambe abongiseli biso yango. Bopamba mana kombo na Yesu. Bye bye.